Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai 2 avril 2021 le 2 avril les amukolo ya sensibilisation contre l'autiste maladie oyo tolobelaka souvent na bémission na biso masolo tokobeta masolo ya seni akoya kopesa rapport na sur la gestion ya ba élection obozaki kozela obo tokaki bato Martin balobi vérité des urnes la seni sera là na parlement c'est 9 donc le jeudi prochain à kozala wana pour que tokoka koyeba comment ils ont géré makambo masolo na député bandeko nangai Karine Lokeso Soumap mandat d'arrêt provisoire tenu elongwe à la type o ebiso tolata chapelet tokoya kobeta masolo na kobeta masolo bandeko nangai ya destitution ya maweje dune ce gouverneur ya Kasai oriental c'était hier 13 sur 17 masolo tokobeta c'est une émission que nous commençons par une nouvelle triste. Nous avons perdu notre maman Betou Banza Marie-Claire. Cette maman-là, bazaba maman nabiso bazaki na dynamique de femmes acquises au changement. Ce sont deux mamans avec qui on a évolué. Naibi ba maman nangawana Katia Difak, je connais ba maman nabiso ba maman Denise Loupetou qui aujourd'hui est vice-ministre. Il y a Yamine, bien que maman nanga tozalika na Katia combat. Nikoloyo calme Victoire et Kabola Biso. Nous présentons les condoléances le plus attristé na famille il y a maman Betou Banza Marie-Claire qui nous a quitté et Zanzela ya Batunyonso na lingina pe Sabino au moins na pe Sabino le programme il y a Matanga bien que le programme n'a limité. Au moins, en attendant le programme convenu de commun accord, la famille Betou et l'IFC, jeudi 7 avril 2021, veillée mortière dans la résidence, quartier Kaouka, commune Kalamu, avenue Université numéro 19A. Référence arrêt garage, enterrement vendredi le 9 avril 2021. Donc, c'est ça jusque-là le programme. Cette maman-là, c'est parmi nos mamans. Bisotozaki, Kotambola, Tambola, Lango, les mamans d'IFAC, ce sont telles. Naebi, ba maman nanga, ebele, n'engena, yebaka, ba maman nanga, ya UDPS. Okota kebatala, kelogo, moussou na télévision, elles sont accrochées à l'information. Bako pesa yo ba information pendant que ebele, bako feli kolanda novelas, ces mamans-là, naïbi plus d'une fois, oyo, tokota na baréunion na bango, ozo sentir que baza plus informés que vous. Voilà les femmes que le chef de l'État a besoin. Voilà les femmes que le chef de l'État a besoin réellement de la représentativité. Nous avons nos mamans-là. En tout cas, qu'il ne faut jamais oublier quand vous faites vos sélections. Masolona député, Bande Konanga, le lotoza le 2 avril 2021. Journée internationale, il y a sensibilisation contre l'autiste. L'autiste est un engeni. Tokenda Kotali Sabino, na lingina Labino, quelques extraits. Et il y a Maman Elodie, Nabana, Boko Kakotala, avant que na sala commentaire. Tant que Mouké, azo sa ba crise autisme, ça veut dire azo hyperactif, azo boucher matoi, azo solaté, mais ba parents na bango, ole ba kangabango na bandaku, ba soki décision ok na bango na ba centre. Moi na autiste ou fréquente ka centre, ou aza suivi na ba éducateur, éducatrice, ou asa la ba séance ya ba G éducatif. Au fur et à mesure azo sala moi on s'est débloqué madame peut-être une chose c'est la gagner sauter parce que l'autisme ne se guérit pas, ça il faut le dire la vérité, mais il y a beaucoup de changements ba l'ami va changement yo au moins des mois na ba oh ba kangama la bandako parce que abika est impossible. Pourquoi? Parce que ata batiki li ata chance té, mais ce que tiki li mwana autiste chance au lobité na kene bo batala baba na kolandela nanu ba séance mikonyo soto zo lembate mukomusu pour vendre boye tam so zakini mutambayele mais bomba maki parce que bakangaki akobanda sala ba programme ou comme tande banana mo monaki na miso bato ba vendre ko bana nyiso tout malgré que bazana ba tic na bango mais c'est pas grave hein? Voilà.
Merci, Mamélodie Naotikao, parce que vous avez la responsabilité ebele. Okoloba nini na batu baza ko accompagner yo, pe na ba congolais lokola yo baza na makila poto, baza na musolo ebele. Bazo zanga ya kosala nango, mais yo ndenge ozongi mboka. Oyebi mwa batu ba pe na musolo na poto. Babulaki na tozongi Nazar, mais ba moni chef de l'état, ba moni première dame, akaboli biloko na bana o balobaka na famille bazanga tina. 2021 lobaka ke pardon pe sa bana na chance. Boya na bango mo pona ba diagnostiquer bango. Nayebi ke Kinshasa eza munene, ndenge chef de l'état lobaki to sala mona Congo mobimba, tâche eza munene, mais il faut commencer quelque part. Bino moko bomekana ko ya bongo mona. Ba o bazana passe ya ofutela bana classe parce que classe eza cher. Nga na fungoli sa centre récréatif awa. Donc eza presque école mais école te. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi na autiste baye à côté wa sakani, basali ba jeu éducatif, ba éducateur bazana bazola kisaye comment enfiler les perles, comment faire ci, comment faire ça. Après ba lié bazongi pa na bango. Wana par contre eza gratuit. Si ko imagine mtu kanga mwana ndako. Atamba mona semaine so bio memena centre récréatif. Ozozonga na mwana ndako bo mwana za épanoui. Eza sengote. Tolobango mina lingala tina tepe koma na tina. Nazo insister naza bana minei. Mais o bazo sala kena mataka ba jona ya pona s'occuper na makambo eza ba o baza na problème. Ba o baza ba autiste ni mutu apesinga lokumu je peux dire. Donc il faut toke bana lobby za nzambe. Mwana obomba na simandako. Tam sunde ye wana ndenzamba tie lembo. Siko ozwa chance surtout okanga. Ozolanda donc faut que ça attention na likambo yo. Yo osala ba jeune sec, yo na mumati ngomba, yo na muke mikolo na zana ngomba. Mais so ba yepa na yo muto kizaka na ngomba ba yo ka vwa mona simanda ko bomba mwana. Aza soni pona yo. Nga soni ezala te. Eza bongo nga desina mutu te. Nzamba pesinga. Imaginez so na tshaka bango na centre to na place ka bango. Menga na profiter taboye te na sa ta musalo. Menga na zo ba mama boye. Soki nzamba pesinga pemba bino ba mamanye surtout ba commune rekile wana oza déjà na sika musika kure ezate ma ezate na mwana autiste nzamba ko sala na ko ya tikuna tozala ba projet belé pona bino ko fungola ba centre ya mike pembeni kuna bisika bozali et puis ko lukela ba mamana eloko nini ba kokoza na ngona maboko po bana na bazala tozana besoin transport makasi tozana besoin bus oyo ko ke nous aura ban nenga na beta c'était likambwana. Jusque là, toujours quand même, ils sont à faire le même fort au ministre, vice-ministre Didier Moudibou, en tout cas, pesi biso bus. Ngana lobaki na bomba ngote ezelo ko moka malamu apesi biso bus alobi wana na compte na personnel apesi biso parce que abi madame donc ce que vous bus bana ba ko se déplacer mais qui chasse za munene bus moko so ekena matete bon bato siko ya côté mususu ba osa ndeni biso ekena kimbanseke bato sangama ba ya ndeni de kebo ezongi bu moyen zate. Donc vraiment bateau bozana makoki bosunga biso c'est le premier pas biso tozo sala bosunga biso au moins ba bus comme ça tout basa en déplacement neti bo lundi to yamba commune tamsu ya bumbu bus ekeye ke zo bana bumbu et na bangwa tango baso kita ba tisi bango ba bracelet ba comment congotisme na ba numéro de téléphone pour ka wa kimi pour bazara hyperactif ba retrouver bango ba latisi bango ba tablier ba comment congotisme pas basali bilambate ba bandiko sakana terrain foot ezali ba ping pong il y a tout comme en Europe. Après ça ce qui est sili pose ezali na cinéma ça la cinéma ezali batali cinéma film na bango ba lié après ba continue na bis ba kezo ngisa bango par rapport na bango est-ce que kama bwana Congo ezala avant na ebité so ezala alors muta boko soutenir bisote bisika bozomi bozotala ngai obengi na numéro oyo ya secrétaire lobinga mutu boye na ngina pesa eloko boye pourquoi pas so ngito bomba kombo na to bomba so ngito do bato loba en tout cas bosunga biso vraiment. Voilà, ça c'était maman Elodie à s'organiser zana bana naye na mobile naye ce qui vous se rappelez bien na inauguration ya congotisme le chef de l'état s'était déplacé à Komakawana na distingué première dame et na kati wana na pesaka toujours ba félicitations à maman Siko qui s'occupe de son garçon Ridi Andy, un enfant pas comme les autres. Bonjour, mbotende kwelezer. Natindi loso na madeso na bandeko nanga 2021 on ne va pas
nous intimider. Bravo, Ridge. Voilà. Il est là parce que âge na yewana ce que maman denga zali ko expliquer. Azana na mémoire ya bo bébé. Il fait tout là où il est. Mais baboti na ye bazali ko prendre en charge cet amour là. Mais c'est pas le cas. Ebele babomba bana ndengo wana na bandaku aw. Babomba bango bako bimisa bango te. Misusu mibali misusu bakima bandaku parce que moi na bota mina autisme. C'est pas possible. C'est là que j'ai toujours dit beaucoup de respect et d'amour pour nos mamans. Parce que bango kaka ne batika laka. Bango ne batika laka na biso. Quel que soit l'état. Félicitations aussi Maman Siko. Pesa Ridi Andi Mbote na mukolo mwalelo. Il y a Madame Nadine Basala, les amis de Daniel, qu'on a moi extrait naïe quand elle parle de l'autisme. Comme l'autisme, à cause d'un autisme, comme ce qu'on remarque. Parce qu'on a tant beaucoup de temps, des autistes, à cause d'un année, on évite que moi, je suis autiste. Oui, oui. Or, on a à cause d'un problème, un geste, beaucoup moins que c'est un problème. Mais je ne prends pas seulement des autistes, je prends aussi ceux qui ont des déficiences mentales. Déficience mentale, déficience intellectuelle, ou bien moi na oyo a oumeli peut-être on moni balo ba double ka ba triple ka amoni moi na comme à tripler à doubler à tripler et que le ça nini c'est comme le ko tripler et ça le ko là au bengani moi mais moi na nyo sauter azana rapidité à compréhension elle quoi des ni rapidité à compréhension le ko lo ba 1 + 1 = 2 mais moi na mususu il faut voir temps. Moi, non plus, il faut voir temps. Au ticket les temps à ça là, 1 + 1 = 2. Mais moi, non plus, il faut rapidement. Bah, on a pété au soir. C'est quoi, bah, trisomique, bah, on a un problème à chromosome. Bah, chromosome a biso et cocanité. Si on dit, bah, on va cocanara mingi, on a ermo, bah, les yeux bridés, bah, ça presque la même forme. Ah, ça la mundele, mutu, mundo indien, bah, ça la forme moko. Bah, on va y banakapé. Mais l'autisme, c'est difficile parce qu'il faut pas diagnostiquer. Il ne faut pas diagnostiquer, ce n'est pas tout enfant autisme. Moi, je ne suis pas docteur. Moi, je suis là. Moi, je ne diagnostique pas. Le problème, c'est que les banana nyoso, baya koyekola. Omoni azala autiste, déficience mentale. Au moins, azana moi koko somoro bien problème mental ou bien retard. Ngana recevoir bango nyoso pona bakoka koyekola. Et puis à partir de l'école, même si bazan na kati ya salle moko, éducation est individuelle. Individuelle, c'est que moi na azana cahier naie, azana horaire naie, azana fiche naie. Et puis tout ça la kango to change chaque mois to ba stratégie. Et puis total la kango âge mental à moine et ça âge physique. Un enfant peut avoir 12 ans. Na âge ba botia d'anniversaire, mais na monter à réfléchir comme un enfant de 4 ans, comme un enfant de 5 ans. Voilà. Bazandengo wana cette dame là, seba basala école wana bokomona, basala ngo pambate, basala yango parce que seulement balingi ba pesa bana wana valeur. Lelo, je ne peux qu'être reconnaissant envers ba maman Kumba. Soki okei na lobaka na bato, kende na plateau des professeurs. Bane bele les intellectuels bakangela bango na bandako. Oh prof wana zakana kisi yango mwana, te za problème akisi te. Bimisa mwana. Soki ozana place à kotia ete, benga mama Elodie. Bimisa mwana kende kosakana lokola bana misusu. Yete mtu asenga ki akoma ndengo wana. Bimisa mwana, tinda ye na école. Les amis de Daniel, ezana kitambo magasin. Soki okomi na kitambo nazo adresser aux yeux des écuries. Okitimo amuke supermarché moko ezawa na soki oleki souci ata la police na droite okomona bakomi wana. Au mimi mwana place wa ke yako kangela ye na ndaku eloko moko te yake c'est parce que ba africain baluka kaka raison soki mutu akufi ata soki akufi mumbange te eloko bomie na mona ki bato je ne sais pas ce qui ezala ki black ou bien zaka mutema mabe tangu vie honoré ngwanda akufi batie wana balobi rapprochement ya Félix na président ya Maroc il y a quelque chose nini donc bayoka ni buge bage
Pardon. Papa Kassene. Pona ni yo motema mabe boye. Eliezer yo. Poni ni motema mabe boye. Pona ni yo motema mabe boye. Hein? Est-ce qu'on peut nous intimider? On ne peut pas nous intimider. Non, on ne peut pas nous intimider, oui. Voilà. Bande konanga ezandenge wana soki oboti mwana et que mwana ye na lolenge na ye. C'est pas pour rien lelo. Boko mona biso na ba personne avec handicap, bozo mona biso lobi bayaki, batondeli ngai na pesi bango bavarez oya nzango basenga kinga pour que bakende kobeta. Oh pesa biso pe mutuka, na kamati mutuka na pesi bango. Nous servirons la République. Nous servirons nos frères. Papa na biso papa malamu. Papa yezere papa ya bana. Oh papa yezere papa bofele. Oh papa kende kolemba te oh papa. Bisa bamwela tolodi na yo kende kobanga te. Papa kende kolemba te oh papa. Bisa bamwela tolodi na yo kende kobanga te. Eyo kani. Apa bola minde. Tika. Atanga te buti wako. Ezaki bisu. Tanga ka. Bozo tanga. Ok, bozo ngelanga ya. Bozo tanga te. Oh, c'est-à-dire. Yango wana ba. Koti tanga moko moko na se awa. To boyi to kende kunyolo bate ebungi te tanga ka awa. Expérience nazana ngo. Depuis que na bandi biloko ya ba personne avec handicap. Tango tozo sala ba sacrifice. Bango bazo mona lokola tokenda kozwa mbongo na kombo na bango. Ozo na sina kutani nango plusieurs fois makambo. Et quand les gens pensent que bakendaka kozwa mbongo na kombo na bino eza malamu te parce que ngai na posa la commerce c'était na pasi ya bato yokani alors eza ndenge eza wana Merci papa. Merci. Nzambe apambola yo azongisela wana ebele kolanda biloba loba wana te moto ya sungaka ayoka ka mabe o balobaka mabe pona ye me mabe wana baloba pona yo po kenda ka liboso biso pe ba mwela to asima na yo to kolemba te o banga te to asima na yo atenir yango nani papa na yaza oboti bana combien yo pe oza handicapé oza handicapé te boboti bana oyo kantie mwana na bitu mpona ntanga na ezika naza prise en charge fai nafuta po bapesanga resi ya deuxième année fai nafuta ndingo na bango ya $45 na tikelene. Oui, frère Pierre, ça il faut voir dès que si on a quelque chose la semaine qui commence, ça va, on peut lui donner. L'idée. Oh. Le pouvoir de l'amour. À la place, il y a amour du pouvoir. Quand quelqu'un alignaza la mutumusu akena kan contre-courant, bato ebele, ndenge to koloba. Gouvernement sama, mutunyo so ko welele. Gouvernement sama, lobby bonti kangana na sekisabini. Lobby na zongi na ndako, na komi na kuti ba yeres nanga. Albi, yo zalaki wapi? Bato baye awa bazo menace yo. Oh, bazo menace nga na sanini. Balobi Eliezer Keba. Oh. Balobi o baza ba force du progrès na. Oh, ba force du progrès ba koya ko menace nga kena sani. Bon, na ebite ba beti mwana moko kuna na oh, ni nyango. Tout ça c'est quoi?
est-ce que force du progrès akolongwaka ke pa na bango place bazali bayaka awa na yambaka bango mikolo nyonso parce que biso na bango toza ba combattant balongwe kaka baye ko menacer. Non, c'est une manipulation et moi je comprends. Je n'ai jamais été distrait moi. C'est une manipulation. Ce que les Arabes ont estimé, je vous ai toujours dit, ce que nous faisons aujourd'hui, et bien les bazo se pela nangota. Na ki wana ke baya ki so ki ba 50 personnes so ki combien? Bazo mena. Qu'est-ce qui se passe? Ni nyango. Oh ba di progrès na lobita, hein? Di progrès a koya boite. Di progrès ngana bango tozaka presque ndenge moko na ndenge ya que biso na bango tozaba combattant. Toyebi parcours. Nakoya kokota na makambo di progrès yani. Di progrès basala ka ba élection na bango baza kuna ngana za kate, ainsi de suite. Mais tango zotala eza eloko moko ba organiser parce que il y a les enjeux politiques. Basala nini? O Eliezer azoloba. Et surtout que tu salis quelques émissions. Il y a recadrage. Tu recadré au tete la ke mafumbe. Tolobi na bango yango te. Yango papa kasenda lobi te baboma Lumumba. Donc pona ye depuis baboma Lumumba sankuru ko se développer te. C'est pas possible. Un papa kasenda. Pona ni yo mutema mabe boye. Mutema mabe. On a recadré. Bande konabiso tangu na uchimbushima na lobi na bango. Aucun acteur politique n'a construit eloko a Malunga na Kasai. Aucun. Nathalie Nambushima, je vous ai parlé, il y a Métropole. C'est quelqu'un qui n'est pas en politique. A concentrer l'oko na ye, a tongi, ceux qui ont la même ba meuble na kati, ba kiti ba tie, ozomi tout na mutoyo, a sala ba dépense en nengeni. Il a ramené ça, je ne sais pas, de la Chine ou de la Turquie, je ne sais pas. Ou de Dubaï. Aïe, atie, alobi ba condition les alakana qui chasse na ba hôtel 4 étoiles, ainsi de suite. Et ça la peine en Boujimai. Mtia. Na prince. Place haut insécurité. Ezate. Place haut. Au côté de la chambre, au côté de la salle de fête, je vous ai dit que l'État qui n'a qu'à et il n'y a même pas contrepartie, compensation zate. Alors qu'il y a les gens qui travaillent, qu'il faut payer pour le maintien. Au Kozonga, hôtel Nabino commis salité. Yo muto commission en salité parce que bao babongi saka il faut bafuta bango. Bosi bokoti nyongwali après bokim. Maurice Chikuya. Je ne cesse de le dire. Maurice Chikuya, membre ya PPRD. Banomeye lokola bazoke ndeko bwaka. Mais nenga adera kutu na PPRD ngana ebakate. Parce que PPRD bazaki capable ya composer batu. Ata soki olingite olingate. Donc, balatisa même ba chinois écharpe à PPRD. Balatisa ba sai PPRD. Donc il faut zala. Ba pasteur balata PPRD aw. Mais tant ba boaki ene loko ezalaki koloba mate UNPP, Chikuya fait tout. Lelo ba to komi ko wele la UNPP. Je suis trop sûr nga que lelo même ceux qui balongoli Chikuya batindie ne sika mususu a ko faire parler sika wana parce que mutunde sala kamakam. Et il a construit babatima. Mena suka aki atongi epana ye hôtel moko ya munen. Glory. Yamounen, il n'est pas politique, Chikuya. Il ne fait pas la politique active. C'est mandataire de l'État. Et tant que tolobela ka matata, tolobi matata sala, batu balingi, bayo kata bisote, balingi, koyo kate, yo bane ko sala campagne, na lobi ya, yo, yebisanga acteur politique ya kwen na yo, basala nini. Et même na manière mawana, Matata n'est pas seul. Shadara zamu to wapi. Tambo mwamba zamu to wapi. Baza belé babima kuna te.
Oh, bah, Koko Nyangi qui ne faisait que... Oh, voilà, il est... Vous savez que je vais devenir rapporteur, comme vous savez, je parle beaucoup, je suis en bonne relation avec tous les journalistes. C'est pas possible. Et Moutou qui fait des choses, il y a la compétence. C'est le ministre que nous avons connu dans notre pays. Ministre. Mais quand quelqu'un fait la différence, a sali quelque chose, il faut le reconnaître. Nalobakana Batu, même les lots, dans l'hypothèse où il serait établi que Matata, Aïba Mbongo, Yabukangalonzo, Ndenge Bozoloba, Yangwa Tonga Nangokuna. L'État ko Bukate, l'État ko Pikola, ba école wana nyo sote ame mango province mususu. L'État ko Longola terrain de foot te, stade oyo basali kuna, oyo lelo bazo comparer. Naka mwa eloko wana ezomona loko lelo kwa Nzango ke basala na Sankuru. Bakolongola ta. Et il est important, il y a Kokumi Sande Konayo, ceux qui ont mené à saler le Malam. Je vous ai toujours parlé, il y a John Connection, na Turquie. Que ceux qui ont ligné au Kendekuna, Tala, Bako roule yo Kendekuna, Bengan de Konayo, Yenda Yebi, Ba numéro nae Yangoan. Ceux qui ont ligné au comme Misabiloko, Benga JFM service à ce numéro. Je suis avec le monsieur quelques années déjà, nana sambate. Ce qui a babysié mon quoi fout à 5 comme un amato inanga. Faut les reconnaître. Naloba kanabino soki posonayo ese baby na biloko ya ba hydroquinone ba ko tiela kabiso mafuta ya mabe bazo pesa biso mundela za incapable ya kobongisango mogijo azawan savon na yo wana sali donc eza savon moko soki ozo sokola nango vous sentez que ils ont pesa peau et l'engia peau. Ça ne sert à rien de cacher, de masquer, kochaka va poudre et belé, ça vous prend beaucoup de temps, vous dépensez trop. Trouvez une solution durable. Trouvez une solution durable. Et je vous ai dit, tant on a koyebi sakabino, makambu ya ba mapangu, ko régulariser ba document, ko somba to koteka. Les 3 numéros que je vous ai passés. Wanande, ceux qui ont sali, ceux qui ont eu problème au Bénin, là, je vais comprendre. Ce n'est pas Tozolo, Yozo Betakara. Allez, Basale Libino Wasita. Oh, si te Moulanya Pembe. Oh, si te Moulanya Mwindu. Oh, si te tonton Pius. Non, mais attendez. Et lobby Babouki. Je vous ai montré la dame qui a échangé avec Didier. Nama Kessé, la Kuna Namwanabito. Elle est venue de l'Europe. Elle est aussi journaliste comme nous autres. Mais elle, Moko, parce que ça ne coûte rien quand vous entrez par nous qui connaissons. Tangu Toyaka. Napoto Nazaki Kobalukana Richard Compagne. Il était journaliste comme moi, Tozana Yena, Damien Touambi. Et quand j'arrive aux États-Unis, Tozana Marius Munga. Tozana ba Gary Wele. Et des fois, on s'est rencontrés aussi dans Baliangando. Bien que Apona, il y a un là qui l'a estimé que c'est ça le vrai combat. Et tout ça, c'est quoi? Il faut qu'aux Zalana Batu, aux Oeba, ceux qui ont une Sika Mokoboui, ou apprendre s'adapter dans les Sigango. Et qu'aux Alamala. Mais quand vous arrivez ici, ozo boudé, nyonso tozolo bazomona lokola tolingi to imposer batute, c'est parce que tu es. Quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai cherché sans rival. Et quand vous vous engagez, bataka en contact, na mutu moko aux États-Unis, bataka en contact na mutu moko. Après eloko zate. Je vais vous dire un truc. Il y a une amie qui est en Europe. Alors, je vais te mettre en contact avec quelqu'un, c'est quelqu'un de sérieux, ainsi de suite, tout ça. Bon, comme l'ami insistait, je dis, ok, je vais rencontrer la personne. Quand je rencontre la personne a l'heure d'être vraiment un patron, ce que tu as lié,
ses avoirs, tout et tout. C'est un patron, mais biloko angoyo batia biso na nzoto. Et le binanga que tu n'es pas sur la bonne piste. Si on a bandi ko bundana biloko angoyo. Oh, tu n'es pas sur la bonne piste. Oh. Comment ça? Naye koyebisa moninga na nga wana que je pressens que mutu oyo aza mutu malamu te. Même ce qu'il prétend avoir, faut ezala na moi souci. Oh non, je vois, na lobité, je me trompe difficilement quand je parle. Il y a quelque temps, elle m'a envoyé un message. À lobby, je te demande pardon. Il y a un tchaka en contact na mutuan. Na lobby, je me trompe difficilement. Et quand j'insiste sur quelque chose, Mamouchab, Mbote Boni. Oh, les lots la canisio, Mamouchabu. Mamouchabu. Eh? Mamouchabu. C'est tout que depuis au Kenya place va pesa kayo makambu ya vérité mususu o makambu sali makana este biso to pesa gate. Mbote na Mamouchabu na Californie. Voilà. Na pesi mbote na Mama Street aussi na Californie. Mama Street mbote. Soki natanyi Mama Street na bosa na kate Mama Street, Mama Astrid na Milouz. Nayoka kabakomo wana ezaliko se bousculer. Voilà. Na maki Maman Françoise qui est venue des États-Unis na sepeli makasi ndenga yaji kotala ngai. Merci beaucoup Maman Françoise d'être passée nous voir pendant ces jours nayo. Ndebo tout mon famille. Masolo. Bande konanga tango zomo na ndeko nayo a évolué. Kumisaka ye, kumisanzambe, tombola ye, tikako, kokitisaka ye. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas évoluer. Na kendaji ko tambola nenge na ebisaki bino. Na ke kotala ba pressing, il y a un jeune monsieur, José Kaem, na kena bandal. Otali a organisé quand même moi bien, azo sala. C'est un jeune entrepreneur qui se débrouille. Maintenant on a tali qualité ya ndenge bazo sala la bilamba. Bazo laver bilamba. Na ndenga ngoto zwa kaka bilamba otindi, je ne sais pas. On a mon lavage moko ezalaka na pullman. Yo bâtiment wana ndem tozo bangisa yo. O ezalaka na kempiski bâtiment wana ndem tozo bangisa yo. Mais quand je vois la qualité, parce que muto ko sanga zate, bisonio sitosi to tinda bilamba kuna. Mais quand je vois comment bazo sala bilamba, na ndenge bazo sala la musala, moko, nous allons chercher plus loin ce qui est juste à côté. Ezana na kabambar. Ezawan. Kabambar et ceux qui olongwe kabambare neto lingozonga ozolonga bon marché pour na okende kota Kasai. Eza quelque part. Eza quelque part. Na kabinda ezali na bandali. Na pesa kibino adresse komi na place bazali ko benga chez Maman Colonel na Kimbondo Kotibo. Eza quelque part. Yo kolongwa kuna yo wano zokenda koluka parce que lingi kokotsa wano zomonango salité parce que bache lio pembeni. C'est comme ça que les Congolais se comportent. Congolais fongolata société na yemoko engagé kaka mutu moko ya poso ata mundibu moko boya cheye soit chinois okomona ndenge bato bakoya complexe. J'ai posé la question à José na lobimbo bozwa ka ba difficulté lobi oui ezana bilamba moko misusu tosi tozoma problème et baby mais qu'est-ce qu'on fait, on paye tokofuta elamba wa. Mais ba misusu tokenda pe na ba pressing moko na ville kuna okuta basi bazikisi elamba na yo batonyang. Toyebaka ko se soutenir mutuellement. Et je l'ai dit makamba mapangu soki o lobi Eliezer ako sala makelele. Na lobi d'accord. Mais pesa kanga kana tango bozongela kanga. Masolo na de pité. Seni Corneille Nanga tozo zelaye le 9. Akoya na Assemblée nationale koyebisa biso comment agéraki ba élection au Salemaki il y a 2018.
azali kobongama et les gens sauront est-ce qu'ayiba bambongo parce que Corneille Nangaa a été sanctionné tokoyoka siko sur le plan international. Alors tokoyeba ceux qui sont américains va sanctionner avec raison ou sans raison. Nous attendons. Tozozela. Baoye bakoluka koya kolanda en direct. Ils ont parlé du peuple. Mais ce n'est pas M. Tambo qui a raison et qui a le pouvoir d'autoriser. C'est le bureau de l'Assemblée. Président Bosso Yendemutu. Yakosal. Masolo na député. La destitution du gouverneur Maweja Younes. Depuis un certain temps, les voix s'élevaient. Tout le monde a une vidéo, il y a l'abbé Blaise Kanda, tout le monde murmuré, lobi Maweja a salé le côté, Maweja a travaillé penzate, et il y a eu une motion contre. Selon ma information, Maweja Younes a été, ils ont le même jour d'Atini Mukanda qui va passer une semaine comme ça, c'est préparé ailleurs. L'Assemblée provinciale n'a pas suivi ça, n'a pas accepté. Bakena vote. Vote wana bakei, bakutanaki 17 sur 24, je crois, qui constitue l'Assemblée. 17 wana, 13 va voter pour la destitution de Maweja. Et 4 batikali que yatikal. En conséquence, Sengi Maweja Younes a présenté des missions par chef de l'État dans les 48 heures. Donc au Bandalobi, délai aussi la Lilo. Qu'est-ce qui va se passer? Nous voulons réfléchir à haute voix. Boyabi ke bande kolongai makambu ya ba province oyo. Ezande ba destituer bureau ya assemblée. Ministre VP ma intérieur à lobby yangote. Ba destituer gouverneur. VP ma lobby yangote. Soit te bakena cour constitutionnel, bakekuna va casser. Ça pose des fois des problèmes. Province, il y a Congo central avec Atouma Toubouane. Il y a eu une démarche d'assistance. Il est le sans suite. Au Kenya Mongala, la même chose. Maniema, la même chose. Donc la province c'est commis Ndengwan. Sankour Tozolobela. La même chose. Donc, on a destitué. On a destitué. Ils ont gagné dans tous les sens. Bazo reproché Maweja Younes que à saler le côté, on l'a destitué. Comment ça va se passer? Voilà ce que je pense. Moi, à la place de Maweja Younes, je présenterai ma démission aujourd'hui. Pour Nakola Kisabato, parce que Maweja, c'est l'unique gouverneur, il y a eu des pestes. Élu sur toute l'étendue de la République. Moko. Je présenterai ma démission, je m'arrangerai avec les membres de l'UDPS pour que poste Nabisoana et pas parce que ça risque d'avoir un problème, le VPM intérieur, jusque-là, il est UDPS. Gilbert Kankon. Yosa UDPS. Ba Oyo. Va décider, baza majoritaire, je suis sûr que c'est l'UDPS. Ce qui va décider pour la destitution, Makambo à l'État, ils ont dit qu'il faut quitter la chose avant que la chose ne vous quitte. Moi, à sa place, c'est ce que je ferai. Est-ce qu'il y a qu'à démissionner? Est-ce qu'il y a qu'à l'Andengwana pour que Akene Kosala l'appelle Moussous? Mais Kosala l'appelle, ça ne sera que le passe-temps. Vous voyez que même le plus grand perdant, dans tous les temps que nous perdons, il y a causé le gouvernement, c'est le chef de l'État. Parce que c'est lui qui va rendre compte. Biso to rendre compte, oui, auprès de la population. Oh, bah, vota biso. Yesiko ya ko rendre compte na ba Congolais mobimba, nyoso. Et chaque fois qu'il y a retard, les lotozana 6 mois, conseil de ministre exaté. Mbokango to éviter ce que zandenge nini. Bozo sentir que crise ezali ko s'amplifier. Et ba moi o ezoleka.
Et ça, moi, la tête dans son mandat. Ça reste là dans son mandat. Et ce que j'ai pris au chef de l'État, et ça y a que Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement, Oye Kobima, les Congolais va se retrouver dans la carte. Va sentir que Oya, ils ont quand même gouvernement à Bissau. Pas des égoïstes, les gens qui veulent se servir. Boyebi basekisinga batumoko mutumoko akuti bazotonga na présidence. Eliezer azala kaka boy. Yeso ja moni gouvernement ebandi ko ya ba nomination ezali akoma ka agité. Na koma ka agité te. Na koma ka agité ta. Na kozala agité ponani. Naza député élu monsieur. Les mandats les plus difficiles, ezaya ko ke na compétition ba voter yo. Pona 14 sièges, biso na lukunga tozaki soki 637 candidats. Na lobie 637 candidats. Pona 14 sièges. Et M. Tambou est sorti premier. Alors, quelque part là, quand vous parlez, moi, respect Kotaka. Parce que ce qui nous fait mal, c'est quoi? Oui, bah, yo. Oso maîtriser ni idéologie, ni vision et chef de l'État. Ozani na kati ya combat na ye à part l'ambiance yo salaka. Et comme conséquence, au que nos sali ambiance na yo, biso to justifiaka parce que c'est notre victoire. C'est pas possible. Papa Kassem. Ponani yo motema mabe boye. Oui. Motema mabe boye. Mais c'est pas possible. Bokobanda kosala bisala sala, je l'ai dit. Est-ce que M. Tambou cherchait à devenir, je crois, je ne sais pas, chargé à communication chef de l'État? J'ai dit non. Je l'ai dit quand on a nommé Loakabouang. Bien sûr, Moutoumoko, la présidence à Loakabouang n'a jamais été destitué, on l'a juste dégradé. Balongolinde n'a pas fonction, mais sinon il est là. Je lui ai dit, Ozo Banga Ponanini, nous pouvons vous compléter. Tiboye, présidence Nabiso, Yafati Béton, Tokomi Wapi télévision, ils ont accrédité. Je l'ai dit aux gens, Tambo qui était passé là, Maman Denise a lobby, na lobby boye. Ceux qui ont une fondation à Maman Denise, au Kokutate, parmi les organes aux accrédités, nous avons appris, biso, on a accrédité les chaînes, on va travailler à Kanabango, ceux qui ont $1,500 le mois, ceux qui combien on a habité, mais biso tokomi wapi toza kunate, on n'est pas accrédité. Mais ce que nous disons, c'est par conviction que nous sommes là. Parce que ce n'est pas la victoire de Félix seul, c'est notre victoire, je l'ai dit. Moutounion soit bunda, ayebi keza victoire na ye. Moutounion soit bunda, à Kochiko bundisa Félix c'était. Pour le moment, non. Parce que, voulant déstabiliser Félix, et ça, le régime ya Kabila Zonga. Il n'y a que ça. Mais ce n'est pas ça, je pouvais dire, moi, le colabino bozo zongate, le colabino bozo tchataché nangaite qui vous a servi parce que magazine Tokomi Wapi, c'est l'endroit où tous les opposants s'exprimaient. J'ai dit tous les opposants. Viens Martin Fayulu m'a dit, voilà tous en Barumbu. Il y avait eu un enfant, moi na moko babomaka, tokekun. Bande kwa poto, balobi que, pona tondi makeza la bien, babengaka, viens Martin, balobi pona tondi makeza la bien, tout ça, et batindaka ceux qui m'ont pona akende kopesa. Il faut les hasard. C'est là que nous sommes avec eux. Nous connaissons les parcours. Dernièrement, Tokutana Kina vient en Gabriel Moki, dans un bureau. Il y a Moutoumoko. Atuninga Bossi, Moutouana Salaki exprès. Au moment où il vient à un je les salue. Atunier, au moment oh, Azafo Petit. À lobby, on a peine à répondre. Parce qu'on se connaît. Après, à lobby Petit, on a un élégant. Parce qu'on se connaît.
batu nyonso bazalaki na kati ya combat ya solo qui n'était pas oh baswahili balobaka mukulu mumai mukulu kikavu. Il faut bazala parce que la victoire de Félix c'est notre victoire. Voilà pourquoi nous sommes là. Boyoki kamuki a pour la union sacrée. Steve Mbika a menacé. Alors il c'est plein d'hypocrites. Parce que quand quelqu'un vient par opportunisme, dès qu'intérêt n'a yewa na moni angote, bala moko. Voilà, ou les gela kaluma kwa. O bala bakana chilu. Est-ce qu'on peut nous intimider? On ne peut pas nous intimider. Akei na ye. Mais nous, on n'est pas là pour na owana tala. Nalobaka na batuboyi. Félix apesanga te. Anomenga te. Je reste là parce que c'est notre pouvoir. Ce n'est pas par opportunisme. Nakolandanine. Et je le dis, Tobele o, bazawa na bakoma kina vient nga Martin bazo commissaire na lobi awa. Nani ako discuter nga awa. Qui? Nani? Mutute au côté yanga Martin Fayoulou te. Parce que quand le risque était là, tozaji ko mona binote, bato balanda ka ba moni allez, muto azuma succès ba yewana ba malanda ngulu. Je dois dire merci na bandeko ba sali initiative ya club Tokomi Wapi na Kisangani boyoma singamon. Club Tokomi Wapi na Kisangani yangoyo bandeko Kisangani lelo ba se décider ba lobby ensemble na biso ne totelemi awa to lancer officiellement Club Tokomi Wapi awa na Kisangani. Voilà ce qui a été fait. Tokutanaki na ba membre restreint ya club bandeko nyonso ya club ba membre restreint tokutani lelo to lancer officiellement Club Tokomi Wapi na Kisangani. Mais bateau toponi ezali ba jeune leader ezali sélection ya bateau yo bako tia biso maboko pour lobby toza le belé tant to sala lancement populaire ya Club Tokomi Wapi na Kisangani. Essentiel et le moment qui lelo tokutana bandeko to sololi to partager en long et en large bitumba makasi ozaye kokunda pour la bonne gouvernance, pour la égalité, pour la liberté ya peuple congolais. Yango lelo tokutana ki biso yo sebele awa to soli masolo yango biso na Kisangani to comprendre oyo zo sala Congo za munene esukaka na Kinshasa te vision na yo bandeko ya Kisangani pe baza na posa o transmettre bango sourire toza na bato ebele ba na posa sourire na awa na Kisangani soko oya pena na Kisangani ko pesa biso pe sourire et aux aélos au mot malamu mingi lelo eza confirmé Club Tokomi Wapi yango ifongwami na Kisangani to bandi lelo prochainement au mona nombre ya bato ba na sima na biso yo mo comprendre que ozalaka yo moko te Congo pesa munene ezaka Kinshasa te et au cas musao lelo peut-être ko mona bande kwa Kisangani va se mobiliser va lancer officiellement Club Tokomi Wapi mingi lo bezalité yo mo moni bilenge ba jeune tozu ba jeune parce que eza échantillon ya bato bazana na énergie boganga chaque jour jeunesse botelema jeunesse à Kisangani yango etelemi derrière Club Tokomi Wapi pour toke liboso prochainement ba papa na biso ba maman na biso ba accompagner biso po baloba moto yo mokolo oyo avandi amonaka musika koleka elenge ya telemi yango wana biso bilenge tozana makasi ya kokende liboso mais bango loko bavandi baoya pe la sagesse na bango pour accompagner biso message clé tozali nango ya kolekisa yango wana mpo na yo ndeko Eliezer Tambwe tobeti maboko mpo na club na biso. Merci beaucoup. Merci Panabino. Toko tendre idéologie. Bande ko wana nga na yebi bangota. Kane na zo mona bango wana na vidéo. Basali ba polo na bango, basali nyonso. C'est parce que bazo sentir que quelque chose arrive. C'est comme ça que un club Tokomi Wapi. Il y a Nord Kivu avec Bovik. Na bande ko bazako na Bandré, tous ces gens. Quand on croit quelque chose, on sait comment se comporter. Wano zomona na ebité ni place bazoli bapo na ebité lobika gande na moni vidéo. J'ai dit aux gens, botika kozala hypocrite. Pas kotika la na gradin aux otala.
soki tozoloba ke mabezali mabezali to sangana to sala, on doit faire mieux que les autres. Il ne faut pas être hypocrite. Boya to sala politique. Je vous ai dit, gouvernement et Kobima, il y a eu 5 ministères, balobi ya ba jeunes, qui sont les premiers à prendre, selon biso ndenge toyoki wana eza conditionnel. Lucha bazui poste ministériel moko, Filimbi bazui poste ministériel moko, bango bazali koloba ke toza politique et toza ba mouvement citoyen, bazui ba poste. Ceux qui ont wana eza ya solo, bazui ba poste. Qui est apolitique. Tout le monde a le cardinal, à l'époque, évêque, Mosengo, dirigeait la conférence nationale souveraine. Qui est apolitique. Nani aza apolitique. Tout le monde est pasteur Ngoy Mulunda, pasteur, à qui a sauté à Baniko déclarer sécession katangaise. Qui est apolitique. Tout le monde est évêque Pascal Mukuna Ao. L'homme y a retour à l'évangile. Ndenga bandaka, tatawana na zota la sikoyo, ba seri wana ba mukuna ba 2000. 2001. Wana ezalaki na Kinshasa wa ba Sonika Futa, bazo bengai général, rockman. D'un côté, ba Coutinho Fernando, de l'autre côté, wana mukuna sikoyo, ba bandi koya, bazo ya. L'homme de retour à l'évangile. À la parole. Wana na coin ezaki mutombo kalom nazomona ba pasteur ndengwa elelo azawana tangwa zoloba boyebi sangai qui est apolitique. Yangona koloba na batu biso tozali ko exercer le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. C'est ça faire la politique autrement. Batu bazo kopia kaka depuis to lança qui fait la politique autrement bango peut faire la politique autrement faire ndenge to baniwana le pouvoir de l'amour bako bana ko copier bande ko ngai na lobaka na batu chaque coin que vous trouvez un garçon bien oyo azana bolingo ya mboka oyo aza capable ya kosala quelque chose botinda ye haya to sala politique. C'est maintenant que nous devons nous préparer. Nazo suki sana dossier ya Karine Lokeso, Major Karine Lokeso azalaki awa batu balobi tala mboka impunité baboma Rossi Karine yawana zotambola. Il y a 2 étapes. Il y a 2 étapes importantes qu'il faut retenir. Soki mutu asali mabe eke bakangi ye nanu te to bakangi ye batiki ye eza koloba te ke likambo na ye esili. Il y a l'étape de l'enquête. Mutu akozala bazomene banquete bazomene enquête. Karine tourner azaki wana moko ye moko ali afandi place moko abeti ba pause azobaye moi nini moko azobima. Il y avait les enquêtes qui se faisaient. Après étape ya banquette, d'étape ya poursuite et bandit. Même là, jusque là, elle est encore présumée innocente. Elle n'est pas encore condamnée. Yangomoni, Ali, Akanisi, Maman Marie, a Komina Chapelé, ya Bimina ya Rouge. Bosakanaka. 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 Bo félicitaka biso tokota boyoka teke na kobela boyoka teke yo alingi ezakoloba teke nazana nzoto alibende bo félicitaka biso parce qu'il faut avoir des nerfs solides. Au moni alataki ba pete azaki wana lelo alati tenu o biso nyoso to lati na osenga batenga nanu nga côté moko ye côté mususu to komi na uniforme. Mon major, respect. Oebine to benga na kuna ba masuwa. To komi ba masuwa. Chapela rouge bim.
losambo. Yango bande konanga eloko ngana lobaka. Ezanini. Je ne condamne pas la dame. Je n'ai pas qualité. L'acte de naissance d'un crime, c'est le jugement. Tant que le juge n'a pas l'obité, nous sommes présumé innocente. Mais nous sommes bombana. C'est Kobimaka. Rossi Mukendi a été tué le 25 février 2018 dans la manifestation moko Église catholique a organisé. Bisonios tozaka na balabala mukoloana. Ngana kotangela yo chaque marche mais c'est un boazalaki. Chaque marche mais c'est un boazalaki. Même au ba misusu bazalaki kokim mais c'est un boazalaki kaliba. Il est nécessaire de vous relater une fois tous les leaders bakenda babatama wana tokena échangeur ngai na keina kuti ba combattant batondi wana balobi ndeko Eliezer baninga na biso bakateli bango kuna côté ya po njili il faut tokende to fongola bango bongo to mat bazwanga yo zo mona masasi zo beta bango ba meminga tokei kuna tangu to zoya na foule la police de passer ba o bazaki kuna bakatisi mais mutu moko akoloba ke Eliezer Longwa yo zalaki journaliste mais bongo yo zalaki nani mon major courage hein ezandenge kaka ndenge wana mais soki osali likambo te ne vous en faites pas tokomona yo libana mais soki oyebi ezaka ndenge biso nyonso tokota tokomi bamasuwa te Numéro d'essentiel, esprit de moralité, esprit de développement. Voilà, nazo suki sawana pona lelo bande konanga. Bande kotu bisika bozali na senga kabino une chose. Tant que uzana na nzoto makasi ozomona moi 100 francs liaka na bato kabola kana bato tocha ba mama o ya syndicat ya ba signature moi extrait ya activité o bakenda komene. Comme ça, toi, comme ça. Messieurs les chefs du quartier, représentants du bourgmestre de Ngaliema, Madame la coordinatrice Sédignette, Madame et Messieurs, vos titres de qualité, bonjour chers invités. Bonjour. Je prends la parole au nom du complexe scolaire Marie Goretti pour saluer la présence de toutes les autorités et cette manifestation d'une importance capitale. Je commence par dire merci au Seigneur Dieu, lui, le maître de temps et des circonstances, qui a favorisé cette rencontre. Mes remerciements également aux membres de l'ONG Sédignette pour les actions de Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, ainsi que la Madame la coordinatrice de Sédignette, Maman Filon Tumba. Au nom de notre complexe scolaire, je dis sincèrement merci
pour les dons de machines à coudre neuves que vous venez d'offrir à notre école pour l'éducation de nos enfants. Nous n'avons pas les facilités pour atteindre la très chère distinguée première dame Denise Maman Nyankiro. Mais comme votre association a pour mission d'accompagner, pérenniser les actions de la première dame de la RDC, notre souhait est que vous soyez la canal par lequel nous pouvons atteindre la première dame. Là où elle ne peut pas arriver, vous pouvez les représenter. Encore une fois, merci, 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 merci pour ces gestes d'amour pour la complexe scolaire Marie Goretti. Madame Marie-Colette Goretti Mukajimweni Ilunga. Nasepeli na bamama bilanga ndenge namona bino lelo. Nazelaki namona bino lelo namoni bino. Otolakaki sibenyaki ezokokisa yango. Pour aujourd'hui, na nazomi présenter Ngamoko, nazali maman Philo Ntumba Boshi, nazali coordonnatrice à Sidenyaki, syndicat pour les actions de maman Denise Nyankiro Tshisekedi. Nazali na adjointe nangai, oyo azali maman Ntumba Yvette. Secrétaire général de la Bisso nationale, Papa Stéphane Mwanda. Et adjoint coordonnatrice de la Bisso, il y a Kassangou. Et Tozalina, maman Marie-France, chargée à suivi et évaluation. Et puis, Tozalina, maman Marie-France, Soussou Kazami Balé, Oyo Azali, maman, il y a protocole. Tolanisi, na maman Nabiso, Yassi Nabiso, Sidenyach, maman Marie-José. Azabel adjointe naye, maman Rebecca. Tozali pena chargée à relations publiques na biso, madame Kena Karine. Tozali na trésorière na biso, madame Kakumbabi. Et nous avons une mobilisation de la biso, donc nous avons besoin de la gêne. La gêne, la biso, nous sommes département de la gêne. République démocratique du Congo, association sans but lucratif, Sidenyach pour les actions de maman Denise Nyankiro Tshisekedi, Sidenyach Asbel. Messieurs les chefs du quartier, représentants du bourgmestre Mondafula, mesdames et messieurs à vos titres et qualités, mes enfants écolières et les élèves du complexe scolaire Marie Goretti, chers invités, nous sommes heureux d'être reçus aujourd'hui au sein du complexe scolaire Marie Goretti pour partager un geste d'amour. Nous, c'est le syndicat pour les actions de maman Denise Nyankiro Tshisekedi, Sidenyach ensuite. Nous sommes une association sans but lucratif qui regroupe des professionnels d'origine et d'horizons divers, des formations différentes qui préoccupent et interpellent depuis plus de 2 ans par le travail et les actions
que mène la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, en faveur du peuple congolais en général et des populations les plus démunies. Nous nous sommes jurés d'apporter notre modeste contribution pour accompagner et pérenniser les actions de la première dame de la RDC. Nos objectifs principaux sont les suivants. Soutenir et accompagner les actions sociales et humanitaires de la première dame de la RDC et par ricochet celle du président de la République, je cite, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Servir de point focal entre la première dame et la population bénéficiaire de ces actions. Nous interpellons les différents partenaires qui peuvent nous venir en aide par les biens et services dans les quartiers malheureux. Nous invitons d'abord les champions des mamans maraîchères choisis pour recevoir les panneaux. Françoise Mima Godelive. Kabedi Clémentine. Batola Isabelle. Eyengamboyo. Muzala Mado. Lucien Konani. Mbala Julie. Unité, amour, travail. Unité, amour, travail. population mais tozangi biloko ya kosalela tozangi bakweti bamasheti kongo bagrene eza te toza mpe na bakisi ya kotia na biloko te po biloko ebonga. Petit était les petits comme moi, aujourd'hui ils deviennent grands. Nous sommes les élèves de Marie Loretti à Kinshasa.
ezalaki biloko mingi bana baoyekola kuti bamashine ezali te ndenge apesi centre awa ya mama mashine tosepeli. Voilà. Il faut koyeba kosala bolamu ngana lobaka na bato ata soki omoni ke na nzela na nga moyen te kenda ta na nzela ya bato mosusu me tokabolaka biso tolamukaka tala tolamukaka ndenge ozomona lupango etondi wa tolamukaka ndenge wana lobi mwana oyo azalaki tozwaki na marché e basoin na ye esili ya les sœurs qui ont estimé que bakozwa mwana wana babomba ye. nazopesa merci na mwana mboka Eliezer Tambwe na ndeko na nga Ipenge Fofana ndenge atelemi biro nyonso mobimba ya ndeko Eliezer masolo na député nazopesa bango bamerci bandemaki komemela biso mwana malgré eta mwana azalelaki tanke toza bato moko totanga toyebeli makambo yango tosali prise en charge. Honorable Eliezer Tambwe a assumé responsabilité à moi du début jusqu'à la fin. Lelo oyo tozana suka mwana za bien, santé na eza bien, makambo c'est normal. Honorable a ba déclaration ya kotika susu mwana na zangu te, mwana babikele esika oyo akokema ovanda na kimia, oyo tokoko bana kolandele en cas de problème. Ango tozoloba na bandeko nyonso surtout que non, confiance eza lepando na congolais malgré tout ça la libanda. Toboyi kokende na bahôpital kingani mais tout ezosala yango tozopesa bandeko nyonso merci oyo babanda kolanda biso du début aujourd'hui nous sommes à la fin napesi bino nyonso merci. Pichen. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est censé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Pesa moninga sourire, pesa sourire, pesa moninga sourire. Moi c'est Béni. Pardon? Moi c'est Béni. Béni, bienvenue chez nous. Merci. On attend des chaises, hein? Hein, Béni? Béni, elle est venue en photo. Allô, papa? Béni, quand on voit des yaya, les petites sœurs ici, hein? Ça sera en famille, hein? Et puis, elle Dans le souci de venir en aide à la population. Béni, c'est ça, non? Béni aye ndeko ya sida na kati ya la Samaritaine. Akobandola na biso, akolia na biso, akosakana na biso. Est-ce que tu yambi ye? Est-ce que vous sepeli na Béni? Sepeli na ye? Est-ce que vous yambi la tanzembo ya ke? Comme on a vraiment qui est yambi?
Nani envoyé? Bonne arrivée, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus parmi les Samaritains, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus parmi les Samaritains. Alors, tu peux parler? Tu vas dire quoi à la sœur qui t'a accueilli? Tu vas commencer à dormir dessus, tu vas commencer à manger ici, au Lobani. Mambazando Bosani. Moni baninga bazolia bawala masoso. Balakisi mbeto étage mousse. Au Lobani n'a pas payé ça. Merci pour les gars. Merci beaucoup. Il faut assommer. Valise ezalite. Bilamba ezati. Potalo. Il faut pas baxer bilamba. Yebisa. Avec les yeux, je vais dire, va acheter moi les habits. C'est toi, hein? Ça va de la famille. Quoi? Les habits. Et quoi? Elle a vécu avec Et quoi? Et les mines. Les lieux. Ça va. Et que toujours le canet n'y a qu'à déplacer sur quoi papa naïe à Kendesika. Et l'enfant est là. To sali o to kokaki ko sala. Et je dois dire merci à ma soeur au bandimi ko boko la mwana wana. On ne cessera de passer pour na koyeba évolution naïe. Ceux qui m'ont manqué pesali toko zangate ko yakoti. Déjà c'est dimanche, c'est l'anniversaire de Guédalia. Guédalia, ça va? C'est ton anniversaire. Déjà c'est dimanche. Ceux qui n'ont 8 ans à Koya, tu fêtes naïe. Ceux qui n'ont 8 ans, ceux qui ont invité nga. Voilà. Voilà bande konanga elenga vie. Ezamnenge tangu tozo kabola, tangu tozo zala et kozala malam. Plus de 143 9 98 311 332. Ma solo n'a dépité. Merci. Tout le monde.